congofrance.com. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Congo France. Vous tous qui êtes branchés sur www.congofrance.com. Merci de votre fidélité. Nous voici encore chez vous et tous les amis de Franck Stema éparpillés à travers le monde. Merci mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux en train de nous suivre. Mesdames et messieurs, on va faire aujourd'hui quelques analyses concernant bien sûr la culture congolaise. Ça fait beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, 9 mois diront. Et je crois bien qu'il y aurait quelque chose du bien qui peut bien sûr se faire concernant notre culture congolaise. J'ai reçu aujourd'hui mon confrère qui n'est plus aussi à présenter, hein, donc il fait bien aussi son travail, vous l'aimez autant aussi bien. C'est avec lui, mesdames et messieurs, qu'on va essayer un peu de discuter tout au long de cette émission pendant quelques minutes que vous allez nous accorder. Voilà, et je reçois bien sûr Ken Piana. C'est avec lui qu'on va discuter concernant quelques sujets. Déjà, par rapport à nos artistes et musiciens, il faut qu'on se le dise. Il y a également mon Kofi Olomide, bon moi Salami, mais Kofi Olomide, on dirait Bacheka Libanda, on ne sait pas, et puis les retours aussi de Bourron Pela au sein donc du groupe Quartier Latin international. Voilà, il y aura beaucoup de sujets tout au long de cette émission. Question déjà bonjour à mon frère Ken Piana Pitopal. Bonjour France Temaï, bonjour Congo France, Bandegotou, Bayapoto, vraiment. Napesi bino bambote surtout ba combattant mikolo vraiment to senga na ba bolimbi sipo ba combattant baza bandeko na biso biso to roswa na kana ba combattant te ngai eloko epesa nga passe ezaka ba combattant bazo se distraire pas ba politicien o ba mibenga ka soit disant ba opposant. Ok na mboko toza na opposant te zande na batu o ba tchaka makelele bazo luka bakonzi mboka bacha bango kapo balesa bango bala mais opposant zalaka nete na mboka opposant ba combattant ba se distraire te na ba politicien ba se distraire te na ba politicien ba se distraire te na makamba ko stopper musique talaka biso to lobela ba actualité ya musique eza bien te ko peksa ba concert eza bien te ko beta ba artiste musicien soko za na problème na politicien beta politicien musicien aliaka mbongo ya mboka te musicien aliaka mbongo ya musala la musique batika ba artiste et musicien calme basa la musala na bango. Très bien. Alors mais quand même déjà il y a moins avancé mais allez moins évolution allez par rapport à déjà on a fallu pour passer les 3 mois déjà betaki na Italie à ça les répétitions en France bien qu'ils aient un concerté mais bande rebelle ba peut assister les États-Unis pas que ba beti ba concert sans problème quelque part ba combattre vraiment comprendre. Merci Franck. Abetaki ne ba concert bien sûr fallait pour pas mais ba concert en abeta en Europe tout le monde a été toujours en Europe en Italie abeta un festival en France ça qui des répétitions mais abeta ba concert aux États-Unis festival il faut y ba premièrement ezalaki organisation ya gouvernement italien eza masolo ba congolais te yo combattant comme kuna ndeni parce que ozobanga fimbu eza tout autour combattant comme ndeni eza organisation ba italien yango fallait abetaki batikela bango nde fallait ay officiellement na ba artiste et musicien abeti Zénith abeti Olympia abeti pe ba Bercy et ça bien et voilà plutôt pas le Ken Piana yo mingi parce que ce que vous allez camarolo bolo baranayo 9 mois après depuis janvier 2015 to comme ce qu'on a mois de septembre c'est là yo no monde le monde de la musique et ça bilan positif ou négatif. Merci beaucoup Franck. Bilan ça positif parce que ba artiste et musicien évolue moins bien tout le monde génération bimi fali bimi beti album ya bien abima déjà mais bazo évoluer bien beti musique ya bien faire rigolo la paix bazo binisa lelo Congo ndengo lobi selon analyse Fabregas talaka mutu neti Fabregas tondima te que Fabregas un jour bakobi misape ba album zela mona ba wera abeta wera fimbu Fabregas abeta wera fimbu abeta faire fimbu babimisa album zela moko mo sentir ya mado est bloqué mokili likamba bonga yo est bloqué mokili ma face est bloqué mokili donc
asa artiste moko ya félicité Air Fabrica za brûler boy na ba Afrique ba na ba hit africain azo bima numéro 1 c'est que musique na biso en évolution. Très bien. En tout cas, merci beaucoup moi toujours banana biso bien. Je crois que bino po hôtel biso na banana ko bo ça l'analyse ndenge moko na biso parce que tout biso ba pandisango. Mais bino po hôtel bo sali ba observation par rapport à culture en bord na biso et je crois que ça la biso bien tout ça analyse quelque part et que ça la biso bien. Plutôt pas le ken piano. Musique en bord na biso évolué très bien. Mais les OEP tomoni bambou le belle bourron pe la longa quartier latin. Après quelques temps tu vendis awa na moins d'un mois ou non à se décider à un quartier international. C'est une bonne décision ou encore à ça l'erreur. Merci. Merci Franck, merci Eugène Kumbela, Ozolanda Biso, Eugénie Kumbela. Franck Stemai, au moni actualité au Tokayoka Mwana Congo, et Ngazalem Soufali, à Zongi quartier latin, Moutouneti Bouro, Yomokoza concert que Bouro Asila Kala Yakala. Donc, musicien Moukete. Il y a un musicien Moukete, déjà un musicien au Kei, au Zongi, Ça montre que aux musiciens Moukete parce que artiste Opena, à une actualité, Zona de Fabregas. Azale Kamuke devant Bouro Pela. Akendaka mbala moko apesi position na ye lelo Fabregas azo bouger mokili. Donc Bouro Pela za artiste oyo masolo ne kutu ko beta te. Bango baza ba artiste moko fini déjà. Ye il face à la neka ba aller retour akendaka meki esimbite azongi. Ameki esimbite azongi en tout cas eza ko actualité te. Ah mais keni piana déjà ye moko la ba ndeko belé ou ba quartier la terre o esimba te ba rapena bula ozonga. Ye abandine ka muta liboso mais baza mulongo za mulai. Omoni ye yaza mutu oyo alapisi pena ba artiste oyo balongwa ke bakozonga lisute. Mutu neti Bouro akomi dirigé par Cindy. Yebisanga siko Bouro akomi dirigé par Cindy, Cindy akotinda ye longola kopo awa chakuna. De bongo to tinde mo musique. Nga zo bisayo na partout ki bokonzi jouer rôle. Cindy akotinda ye parce que za mokonzi na ye. Imaginez-vous ce que bino bosala ba quartier latin basala ba œuvre belé. Lelo aye mwana mwasi moko bandotinde Stemai to sala pe bato za soni. Eza soni il fallait que tia esprit que non Bouro na salle mouvement. Peut-être nga simba tellement baba artiste mo boyam sous famille libabe bon na habité. Mais tant on peut non peut pas jusque là quand même. Tant on Alain pe la pas kenda zongate ya famille libabe. Bon Alain pe la zo évolue. Alain Pelazo évolué ozui ndeko na biso Kanza pe azo évolué et la famille mususu eza na mababe bakoki ko bimisa jamais leader ozui Serge Mignon aze paji baza drummer mais Serge combien de conflits Serge aza nango na bato ba famille mususu ba famille mababe omoni Bouro Pela façon ngaka chez Kofi po ata beti musique andeni Nzambe to chafina point na fiamu. Mais meka ba album. Ba beta ko to featuring yena ya na esukapi. Esimbate ba kota simba so le simbite galite lobe simbate. Esimbandeni. O longwe chez Kofi, o sali de 3 tours ya kozonga chez Kofi. Ba mababe nyoso o rataki kozwa na quartier la te ozongeli yango lisusu. Voilà, nous sommes suivis, mesdames et messieurs. Merci à notre boss, M. Didi Dipumba Josué. Merci beaucoup de votre fidélité, mais également de votre confiance aussi, hein, que vous accordez bien sûr à votre soldat, Franck Stemai. Et c'est comme ça, ça fait du bien. Merci également au boss. Mambote, œuvre sociale, partenaire à Congo France, pourquoi pas aussi Diamunda Golding, Eric Pana, Biki Rouge, Noël Okito, on a partenariat à Congo France, pourquoi pas Keno Mouken, Papi Mokiki, Papi Mokiki aye, Nanou Silité. Papi Mokiki, merci beaucoup de l'idéologie, ça ressemble bien. Tout qui n'est pas toujours pas qu'un piano. L'OEP, quand même lignée, tu revends la quartier la Kofi Olomide Awate. Mais juste une dernière question, tout le monde peut avoir dimanche passé, avec actualité mounene Salema de Kinshasa. Bomoko, Bamise Basangani. Bayokani, c'est comme si tant nga taliango na liste na tant que journaliste na monde bomoko ngoza contre Kofi Olomide parce que bibo ko associé bazo continuer ko sangana mais toujours au moins que non Kofi Olomide a toujours à l'écart. C'est quoi la raison? Merci Franck. Au moins atanga imoroken pia na soki na sala ki association bongo ya bomoko artiste ali boso oyo ngai ifona bengana na ngana bengana na Kofi. Ken pia na tiro lo baboye. Oebi ngai na zalaki ko s'attendre na idée depuis kala. Na sala lo ba un jour soki ba artiste musicien ba sangani. Soki Kofi azaka na kati ebe banango. Imaginez mutaboma maisha.
bato wana babomi yem dasala maisha to bona maisha maisha ka ide na ide na yesko epanzana ndeni bato tu ya maisha baswana nani ozwi rajakula ozwi wazekwa bapapa wemba baswana kana mutu moko ozo mo ateke maisha epanzana mais quel pena tango sikoyo baswana kana ye mais à l'écran TV plusieurs fois à plusieurs reprises à tuna batu en direct tango boyinaka Kofi bo reproche ka ye nini mabe moko tezala kana kati wana mais ye moko ifa se reprocher pe ozo ba musicien batu pour faire egola ayo beta na mouvement na yo ba petit belé oyo ba leader msu batielaka espoir ya bendaka bango yo kansi mutabongo ayo luka musala te mtabendaka bango nani aluka musala yo proposer mutu na peso ta mutu oyat eza ba mvutima o proposer mutu eloko mutu oyaka kati mutakoya donc aluka aswane ale peko ile culture na biso ken piano kasale ka TV senga baninga pardon c'est la bonne comme ya salité aleka TV asenga papa wemba pardon papa wemba za parmi ba leader oyo balakisa ndenge bayembaka na studio ndenge bayembaka na plateau ndenge bayembaka ozo sala interview donc papa wemba za net nzambe na ye soki azoka na papa wemba tozo mona te mikolo succès ne pesa aussi là parce que ozoka na papa te succès no pesa là Kofi midale ka TV asenga papa wemba pardon papa wemba za net papa na ye o alakisa makambo ya musique est-ce que non makamune zo kende bo solution moni ko proposer yango wana mais solution yango wana papa wemba mukolo aleke na yemba ale ka TV asenga ba pardon vous êtes la première personne à Kofi Olomide to dani yo journaliste naza problème na été naza problème na été mais façon na ye d'être na batu ndenga sepela na ngote pour ngai artiste musicien Kofi Olomide atindelanga malobe papa pika mwasi ke ya ko tuta ngai na vatira oboma ngai justice ekende neni il pas sala ki mabe quand même na sale mabe anini obengsinga na concert no na ye na ngate sko mabe anini ezana ken bien apite pas le voilà mais la maman y ko sala biso bien c'est qui a bengsinga zala na ba boule mususu non pas jusque là quand même c'est un artiste azala na ba boule na po obengsi mutundule même invitation kutu ya ba fête na kenda ate so concert na yaka na yo ka mutazo ma mais na yate mais est-ce qu'on peut te parler, en tout cas, trop tardé quand même, je crois que ce sont des questions qui me viennent toujours en tête. Pour ça, mon analyse, en tout cas, journaliste, c'est vrai qu'il y a un chroniqueur culturel, mon nambo canabiso, n'ayambié parce que tout ça, on a droit de faire une analyse concernant la culture congolaise, on sait bien. Le oyo, quelque part, il y a un Kofi Ango. Faire rigola, vient à Benguya Oyembo, Yembi. Et comme on a tout la clip au comique au kima na tinaka oyemba parce que yo mo ndime ko ya oyemba ezali problème te ko ça la clip comme problème pourquoi quand on a Kofi ba bien ayemba na loenge moni ngai faire gola na epsaka na bi faire gola soko lingyo sila se meziraka na wera omoni bato ba puya faire gola ayembela wera vie jaloux ba vie wana toyebi bino botinda faire botia na berer omoni te faire utako bimisa album a esimbite abimisa album esimbite simbite ve jalo ebi wana nzembo no yebi yango na yebi yango mais soko ebisinga na yemba ngo bandelti suka na yebi yango te faire gola abimisa album esimbite ba conseiller faire ba lobby faire gola se retirer na bato ba otcha na berer o mona te mikolo faire auto senga wera ba pardon asengi papa na ngai pardon a reverser na bato yo batindaka ye apota vene buso attends comment mutu te nanga azo yebisa yo réparer na viena ken piano ko kena ngona azo yebisa yo apwati ba kombo ya batu oyo batindaka ye alobaka kombo wera na buzoba eza ba kombo abeta na TVT celui qui se sent piqué connaît l'affaire yo mutu oyo zolanda ngai balobi eza leader moko ka répondre eza leader oyo atindaka faire à répondre en tout cas faire gola soki aboyine ko sala clip parce que à mon importance sur ça clip te batika mona batu par rapport à quoi parce que Voaneza wana embaki quand même yo Frank ozo manquer papa oyo aboti ngai ngana otoko coopérer soki conscience nange sali ke muto amangaka papa nanga siko to coopérer prendre voilà liboso conscience c'est salarié yo timbela muto yo
o na luka o na kyo yembela yena père na nga ba ka na tabite esuka kaka na ko yemba lisola clip na ko tate. Voilà, il s'appelle Kenny Pierre, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'analyser quelques faits concernant bien sûr la culture congolaise. Tout le monde éradiquer un peu mon bantu valeur, ou ronger bien sûr culture en bon abisso, plus précisément d'abord la musique congolaise. Merci Nabandegolo pour la bisso pour soutenir abisso de loin ou de près, nos conseils Nabino financièrement, moralement, vous êtes tellement belé éparpillés à travers le monde. Là, je pense directement à mon frère, donc le jeune défenseur de tous les Congolais résidant en Australie. Je dis bien le défenseur de tous les Congolais résidant en Australie. Lui, c'est un jeune, on l'appelle bien sûr Junior Bonsangue. Des fois, terre au Saranaté, à Betarapene Bachachi. C'est-à-dire qu'il y a côté Fort Mazalo, il y a côté Bakar Ali. À payer par là 500 000 €. À payer en France, à payer aux États-Unis, à payer en Australie. Bientôt, on paye en Kin. Mon frère très fort, on a qui va soutenir nous, bien merci. Et également à ta femme, dans cette madame, notre épouse, bien sûr, Oriana Makindu. Il mon thème, bien sûr, à Junior Bonsangue. Merci beaucoup à toi. En Australie, tu es le seul, mon frère. Merci à toi. Merci également à Keno Moukena, les garçons de Tindikiti. Sans oublier Patrick Lyongo. Bamina nga pene akati quoi tout ça la bonne affaire ya makasi Patrick Lyongo, sans oublier Patrick Bompongo, le jeune millionnaire Dadi Katala yo yebi batu ba sa fierté bien sûr ya ba congolais libanda et ça aussi bien pourquoi pas aussi na bande konanga tout ya Djobour. Dans quelques jours nous serons ensemble mesdames et messieurs bande tout à Djobour BBC de Djobour salam mouné na Djobour. Merci à toi, merci à Patuchi Nemu Bendele à Djobour, pourquoi pas dem ces vidéos marambo yo yebi tout sur lango et puis Nazoya Djobour na makasa Didier Chombo Petit Jésus a signé ba document signé Marambutu billet nanga aller-retour séjour nanga na mboka Didier Chombo Petit Jésus millionnaire et ça biso bien pourquoi pas aussi hein. Donc je pense également à Makou la blonde Matondo Motema, bien sûr il y a Blaise Monga maman na Djogo. Merci à toi, il y a grande sœur propre bien sûr à Vérane Mawata la fille à Tatou et puis vient nanga Djogo da email la taille avantageuse Karine Ambroisie. Hein, Yoyebi, donc ma soeur, merci également à la patronne de tous les comédiens. Naya Bassi, Naya Mibali, sauf Saï Saï. Papa ya Fatou Miracle. Fatou Miracle, patronne, ya Batutu, sauf Saï Saï. Yemouka Longola, pas père naïe. Voilà quoi, il me la masolo qui est Zalandengona. Merci également na Bandegoutou Balingarabiso, Alain Dinamo. Merci à toi et puis honorable Papi Dambona. On est vraiment ensemble, les Arosabiso bien. Tertio Mukumi. Bientôt à Kinshasa l'international, pourquoi pas également Fiston Bowell, Papa New Look international. On est ensemble mon frère, tout à l'heure tous ensemble. Ken Piana, tous on a moukié, on va les arabes à tuer de jeunesse d'Alara, mais tous on a tous on a maman moukié, Ken Piana. Surtout allez bien, m'a ramené à qui n'est pas la musique congolaise. Bah conflit et paille, bah rancune et paille. Tant on doit hôtel la paix, bah album mes arobima. Na minute sur une année oyo, na frappé. Na année oyo. Omoni depuis Fabregas a frappé qui na mona na album mogote na monika bande konde ba finga na trop. Mikolo yo ozuna tinde kona biso brigade abwaki cri bolanda kitoko na été ya belaka. Faire sous sa boaki bolanda kitoko na été ya belaka. Habité bino ba artiste musicien oyo bozo yembela baninga na bino abelaka belaka. Est-ce que na liste ya nzambe nenga salaka mokili parmi bato bakokufa bino bokufa te parce que ndeko bozo yembela ki abelaka eloko nini lakisi bino ke akufa liboso na bino. Ça j'aime Ken Pierre. Peut-être bozo souhaiter liwande na bavi na bino parce que ndeko o pe bofinga kabelaka na mutasalisa test à sida pe azalaka te. Azalaka peut-être ndeko ngo botanga komone te. Mais azali yebani nango yebani baso babulaka ka ndeko mo boyabelaka so sida mais botika biloko wana eza bien te eza propre te lobi pe tokomona pe msusu animateur obwaka ke pa faire kufi liboso ndeko wangu yo moko pe brigade ko kufa pe liboso ndeko wangu donc botika santé moninga botika bofinga na bino botika makamba ba santé o boy c'est pas bien salinga moi pas si trop yango moni bango ate ba beti album esimbi ngapo na nga esimbi te okoboya kaka mais esimbi te esimbi te parce que lo ti depuis Fabregas a beta ti lelo mutalo ngola te azane lo mo abeti amal Fabregas mutalbeti kolekaye azate nga bule olobi te Fabregas na bule olobi brigade mais brigade peut s'annoncer bien beaucoup de générique Serge Kayemba na poto honorable alors t'as la biso est-ce que disque n'est pas camiso bima on peut avoir chance yo mona mutabet abeti générique esimbi ba production azozwate après yo lobi mutabon album esimbi Fabregas abeti eloko na ye beti o sentir tous les kermesses Fabregas azobeti parce que yebisanga
mutuno nani ozo brigade ya beti place mote à part kermesse ya kulingongo so banzela ba Congo ezala ticket ezala $5 non ezaka production ah parce que quand même cas wana même chaka Congo so akio beti ya zane batu. Merci de repersonnaliser affaire OT, c'est vraiment une affaire générale. Merci beaucoup vraiment donc toke na biso bien vraiment disque ce que Missa fallait arrêter disque était yoza journaliste monene toke un peu côté disque album et ba musicien fallait yo par rapport à analyse depuis bimage ça fait déjà presque 6 mois ozolo banine. Merci beaucoup ba musicien fallait tout ba sans impact nyonso ba musicien fallait tout baza sans impact. Frank nga yebisio ba musicien na ifo ba yaka ko bondela biso ba fuka melaka biso to fula bango. Parce que so bazeli falia fula bango na yebisio timo kile kufa ba musicien na ba yebana te. Ba artiste musicien ba fali bazo jouer rôle ya égoïsme. Omoni ndenge fala salini apesi apche mbongo anje ye moka générique azo bina makasi bango mo bazo ba TVT qu'est-ce fallait avoir dans tout ça fali azo beta musique ndenge mona ba vena so ba redi ya miss ba musique e fulaka ba musicien te de ba musicien ya fali pour pas bofungola miss boya kata shenga boye bofukami bobondelinga vraiment pardon na ko fungola bino mutema emso na fuli na ngabino parce que so ibozeli pena fali ya fula mutu na ebite Tozui Cambodge ayebani pa utane ka quartier la terre. Yebisanga musicien o pena bandi chefali oyo yebi. Yebi tonite. Na yebiete. Bongo Choumen. Non yebendeni. Na yebiete asalani. Voilà, de personnaliser affaire te ken piana, mais tout le monde peut pas chiter. En tout cas, je voulais à ce que to lo bela marambo yo. Pas tout sur la marambo na un artiste, te fina un toujours journaliste pour que na biso bien mais ce que yo en tout cas to conclure l'affaire réalité wata, c'est une affaire qui dérange un peu l'opinion, bande rebelle na kin ba regeta kenango. Désolé mais c'est qui na place héritier wata répétaka, mais il paraît que non na vient na biso Sony et Chomo à sepelité, marambo le qui qu'est-ce qui s'est passé aux sur place. Merci Frank Stemai. Héritier ba maître mo ba bimela ba beta fort na kata. C'est ta répétition. Mais nga zo ebisa ba beta ma be ba maître na epe ba ye. Omoni héritier nga sepela ki ndenge art wana salemaki po bango bazala sa ba likopa. Ya kotinda ba tu ba beta ka msu ba soit disant ba leader ya ba mouvement mususu. Héritier ye barate ke un jour ekozongela epe. Donc héritier aye barate un jour ekozongela omoni mabeto sala na se et futama na se. Ndenge bango bazala sala moi stratégie msusu bila obeta quelque part ba financer moi batu baki ba beti bill mabanga ba panzi podium msusu leader boazo beta ya monaki otika la seko na wenge muzika maison mère mettre pe awera ba il faut ya sibir makambu oyo ye amoni parce que ba mettre wana yo kansi bato balaksa bango makambu obeta zaka bango mokote. Parce que maître ba somo ya ba artiste musicien. Bino déjà ba musicien bo fungola de ba maître nzela ba betaka bato. Yo ko sali mouvement, sibir même so. Ce qu'on mettre on ba utaki maison maître ba utaki wapi? Na yebite, bongo brigade bato ba bete ba zokisa yo ba samba na héritier. Est-ce que zalaka héritier nda simba kai? Ezala coaching ba bete pe brigade. Siko lelo héritier comme leader. Asibir milangi encourageant on te ken piana oh mais ba chelo kande ils nouvelle moko malaise moko nde ba créer ba biloko wana ezala bongo basibir parce que soki ba mipesa discipline que maître a aussi ba artiste te nde ba biloko bossa mate. Nous sommes en train de chuter mesdames et messieurs en tout cas nous sommes pardon na mona ba maître moko ba yo lukanga na palais ba singa ba biken piana nde za boye ba prometteur biso mbongo ba bito buka ba bi concert moi bandali ya Bill Clinton ba beta mabanga batu bazoka ba mettre ba sala action na ba yati na palais non toke boye ba pesa biso mbongo toyokanaki ba pia so de kazi ya bière biso toye okuta tsanso na Bill to panzaka sekenga na bi biloko vraiment ezalaka te mais maître atinda ba leader atindaka ba maître ba panza concert à Bill yemo ko yebi moyena tanga kombo ezate talaka esala bien mais bango moko ba yebi surtout que apesa affaire personnalité en tout cas je répète encore ils ont analyse concernant la culture congolaise. Vous nous suivez en Angola vous a ebelé. Merci beaucoup. Na confiance pour ça la Rabiso. En Afrique du Sud, je répète encore, vous êtes tellement belé. Cardel Ntingi, Gabriel, mon frère, Yoyebi, tout ça vraiment ensemble. Awa,
Marameza Olega bien, toute la famille, bien sûr, Ntingi. Donc, Bazar en Afrique du Sud, nous serons ensemble dans un peu de temps. Donc, merci à vous. Merci également à Bandego tout, au Balinga Biso, qui est qui est Souka. Vraiment, ça a bien, ceux qui Bandego va soutenir, Bazar vraiment belé. Surtout dans Londres, on a battu belé, c'est un gamin à Ser, Angèle Makizembe, Angèle Moussoyi, Lio, à Ser Nabiso. Donc, on a bandi loin d'Aster pour qu'on a qui déjà y la Biso bien. Merci, Napesi Carlos Kaba sur les plus nobles Congolais Mbote. Azali, Richard Amelel international, Napesi Mbote, Z Kiri, Dani Pova, Koda Schengen, Dani Pova, Naibi Kozoluka Mukanda, Napesi Mbote pa Abdul Mvondo, Zolanda Biso, merci à Patou. Kapangala, Véro Kiri, Baba Chimar, garçon français, Napesi Mbote pa ya Bandeko tout, vraiment, Eugène, Bozolanda Biso, de partout. En tout cas, na pesi pe mbote ya trop na ba combattant tout oyo bo bundaka pe mais bo bundaka na ndenga propre ezala na ndenga salité te yango ngana bino to swana ka chaque jour bino ba combattant to swana ka poto ba compliqué yo hein bongo saka déjà héros mais to ba compliqué ngani mboka poto za kutumboka batu bayande kini to pota na nde awa na kini pona poto ba sala ngaria baza bandeko nanga ngana lingite mipepe ya mabe ya ba opposant et memaka bango. Parce que les opposants tout balukaka nde babenga bango balia bashikwa bazo distraire batu bango kutu to remercier bango po malgré basalaka mwa opposition na bango kuna baedaka pe kin msu mwanini surtout ça donc to féliciter bino po na bongo mais abo changer la musique ndezonga musique ezonga au moins so musique ezongi biso na bango toko misko boule moko nangai na bakoma toko misko boule moko to bêtise ça le matin soki bazongisi na bango ndule toko mindenge toko misko biso tout toko mi olandela sko vie sociale que non congolais zo souffrir sko biso tout telema ezala te ke bino bobeta déjà ba musicien na ba pasteur siko toza na bino boule monde na moni pe ba combattant pe bosambela te pasteur mukuna ya bobeti sonia ya bobeti balombo ba ya bozobeta c'est que boza ba démon. Merci Kiana. Un dernier mot pour toi Biso. Dernier mot. Mascotte à quoi attendez nous Gauthier mascotte Azanae, ingénieur de banque. Au moment émission Batu Mususu il faut babwa kamara na moment soukaraka. On appelle si merci à trop na le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba. Au moment Frank Tobwaka Batu, wana même bino ba combattant na bato ba combattant te boyebi. Patron wa l'équipe ba patron nyoso Tobwaka c'est Cardozo Mwamba. Parce que oya boyi abenga Frank aleka contredire. Patron oya leki. Po soki lelo muta lobby na mboka boy biso pe to na grand patron. Patron na atindela na Frank Stema ata $20,000 apam. Chez Cardozo tozorango. Donc il n'a pas essayé bambo théâtre. Cardozo Mwamba wan kena na Kinshasa, Yaza international, père de 34 enfants, 17 filles, 17 garçons. Tous en bonne santé. Frank na sepeli na ndengo ya mbinga Didi Dipumba Congo France toujours. Didi Dipumba yo yebi toujours merci talaka Congo France ça suivi en tout cas ça la plaisir Didi Dipumba bozo bunda et ça la bien merci na Ope Frank Stemai merci na Gauthier mascotte ingénieur de banque Gauthier mascotte et Verna Zalfort hier Aleki Natanga kombonete. Merci. Aleki David Mosonala. Au moment ba producteur belé ba ko sabiso na ça que ko signé contrat na David Mosote. Mais bon comme ça signé deuxième album, prochain album aluka nega Gauthier mascotte et ça la nango bien. Na pesi numéro nanga batutu boza na besoin bozwangai 00243 99 89 42 57. Donc Batutu 99 au moins ce qu'on a comme bossa numéro Natchaka 09 98 90 42 57 tellement bakanda ba combattre l'équipe trop na moto na comme bossa na ba numéro po ba combattre ba pesa nga kanda soki naza devant micro boy ba combattre numéro eza 09 98 90 42 57 liboso na bossa naki pour na kanda ba combattre même siko moto côté moi maîtrise en tout cas c'est bon merci vraiment Frank Stema ndengo ya mbaya en tout cas mesdames et messieurs merci également à vous vous avez suivi ça fait plaisir donc voilà avant de boucler cette émission nous allons dire un grand merci nos partenaires absolument Loris la congolaise Malolo. Donc il y a quelqu'un qui a été pour Loris la congolaise na Château Rouge. Loris la congolaise na Château Rouge wana defate talara gelor VIP na France IP. Batutu balande biso merci à Baba Chimarbre.
esali bien, esali pena bien, ba Vero Kiri, ba Pelagie Massamba na Afrique du Sud. Moi na moi c'est mbongo, o abimaka poto pa pamba, mais afanda ane na Soudaf. Et ça la moi bien. Bana ya Afrique du Sud peuple o babimaka ça la moi bien. Mais ya sabota poto, ya a poto te ke ya kota aluka mukanda ba kote mangunda te ya bongo. Merci beaucoup, merci également donc la Minos de Londres. J'ai été bien logé, merci beaucoup patron Minos de Londres. Bien sûr, merci également au salon Francis à Kentish Town, on a toujours dans London City. Vous soutenez la France Temai na ba conseil na ba finance. En tout cas, vous avez vraiment ébélé Dominique Mikobi, les seuls Congolais qui valorisent bien sûr la diaspora congolaise na Turquie. Vous avez vraiment avec beaucoup de plaisir. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin. À tout seigneur, tout honneur. Je dis merci également à mon boss, M. Josué Didi Dipumba. Ngana yezara mayele na mayele. Mikolo de yezara kenoto qui payeti. Allo banaye. Asara boy. Mais tout qui pendeyeti. Et puis tout qui payeti. Merci à vous de nous avoir suivis. Ouais. Merci. Malgré tu as des annonces. Il y a des annonces. Mais Franck na senga oyambanga émission sutolo bela ba PD belé ba kotina ki journaliste. Omoni lelo sala nga passe na mona Noëlla madinga zolela. Garçon mo boza neka problématique. Aza très problématique. Donc garçon ana ye bundisaka na mibali azo bundisa lelo na ba ndeko so ba journaliste ya basi. Alors na senga Fali Poupa nanaki ngola moi miso parce que ça na batu mususu ba komi olanda mobile non ndenga mabe. Non, là on va c'est notre dossier. On n'en parle pas aujourd'hui. Aucun les temps, ça sera vraiment compliqué mesdames et messieurs. Je crois bien que Boteni sur regard mingité, c'était journaliste sur Yamont. Bon mon raconte ya ba mindela, on est ba finga na ba joueur. Côté football, bon mon rabango ba le capable, ba finga ba tanga ba combo. Biso peu nous avons droit mesdames et messieurs de voilà, nous avons droit de faire des analyses en tant que des journalistes culturels parce que nous sommes des analystes avertis. C'est notre métier, nous devons le faire comme il se doit. Donc, bon, tenir ce regard mingité. Ceux qui ont les ébinons, essayez de comprendre et surtout, mon numéro est affiché là. Justement pour des conseils, mais oh, moi je suis désolé, c'est pas vraiment ça être responsable. Merci également à l'équipe technique qui était chapeautée bien sûr par Mouna Cédric, artiste Mondongue, vous voyez que la mingité, clip Facebook, on les sa conseil. Merci, Théâtre déjà pour mon Congo France. Donc c'est lui bien sûr qui est en train de prendre bien sûr les images. Voilà, vous allez bien sûr nous suivre très prochainement, mesdames et messieurs, dans un autre numéro. Mais aujourd'hui, je dirais toujours que portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Idolizaka Moko, to qui paye. Au revoir. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com